Shalom, shalom, peuple de Dieu, Ezanga bino c'est Rebecca. Na ye lisusu liboso na bino pona kosoana bino maloba na Nzambe. Par rapport à une vidéo déjà na expliqué bino kuna toujours continuer ce que yo maté anabiso pe ou bien enseignement nabiso côté ténèbres de Dieu, côté lumière de Dieu tellement que prophète aloba ki mabe ayebi ko ndimo la bécriturité pas comprendre quitté ce que biso batoza na bécriture. Moni ya lobi Jésus na biso azate. Prophète abinza mena biso azate. Boyebi prophète wana na bato bakutanaka na vidéo eza prophète oyo alobaki ke Nzambe azate na likolo. Po jamonaki mususu Job amoni mususu Ezaya mona mususu bamona mona mususu mutu moko ta moni eloko moko ya kokokana. Mais c'est que na likolo Nzambe azate. Muto abengi biso eza Nzambe, muto aponi biso patie biso eza Jésus de Nazareth. Soki ya yebi na Nzambe ate arate asimba bisimba simba, mais biso to yebi notre Seigneur Jésus oyo abengi biso na musala na ye. Biso to yebi ndeni to défendre Nzambe na biso na ba écriture. Pour te Dieu nous akoki ko benga biso te ça qui apesa biso connaissance na ye. Donc Dieu nous fasse grâce à sa biso ngolo na ba écriture. Nde to iko répondre que Nzambe azali pe a Lucas sosola pourquoi Jean monaki mususu Job pas monaki mususu. Faut ko yeba ke Dieu azana côté ténèbres na côté lumière. Parce que Nzambe tonga sala ki mokine bandeli nanu Nzambe azaki mo mazala ki na ténèbres. Mais après kongenga nde yaki. Ce que ezalaka na bato mususu bazalaka bamonaki côté ténèbres na bato bamoni côté pole. Bango mbale baomona ndenge moko te. Mais yango toye na bécriture pona koyebisa prophète ke alobaki bien te abandela malamu pa luka ba repentance ndenge alobi Nzambe na likolo azate. Mais totika na moment ona maboko na Yesu Masia po te yakamba biso to benga molimo mosanta pe sa biso maile po to loba malamu po eza ye moko bécriture eza ye moko to lobele malamu to bondeli na kombo na Yesu Masia. Merci molimo mosanto le Dieu de grâce. Bible lobi tu fais grâce à qui le veut, tu nous as fait grâce ya ko yeba yo. Lelo moto alobi yo ozate nde biso bana o to yebi yo to mona yo to yekoloba ke ozali ozana bomoy. Tika ke Yesu zwa contrôle ya vidéo au de début à la fin, pe place ko kende kolozwa contrôle. Na bana na onde pesa bango connaissance, pe ba ibandeni ba ko tanga be chrétien, pe ya ko placer écriture chrétien na tanango, na ngonga na yango, na kombo na Yesu Masia. Bomba ngapi mwana yo na makila na yo. Puissance ne compagnie vidéo pe sa bolamu pe boboto pe kimia na bana na yo, na bondeli bona bi amen. To fongoli ba Bible na biso to tangi Job 26. Job 26 na otanga 9 na obandana 9 tina 14. Menga na otanga 9 na 10. Pe na tangi 14. Me yo tanga ngo mobimba obi obandi na Job 1 osilisi Job 26 mobimba pona compréhension. Mais na verset nde na bongisaki na otangela bino de 9 à 14. Mais par rapport ya temps comme bandeko na biso pe na bikriti baza tel mebele nde na préféré na zwa 9 na 10 na 14. Mais yo tanga de 9 à 14 ndoko sosola bien nini o Job aza ko expliquer ndenge prophète alobi ke Jean monaki mususu nani pe Job amona mususu lokwa na zuna Job na Jean après to kozwa ba portrait mususu ndenge ni ba monaki. Amen, j'espère bolobi amen pour futo défendre Jésus na biso pa bengi biso aza Nzambe ya solo. Biso futo défendre notre père apesi biso écriture pambate. Tozala ba mourir ya liloba na Nzambe po to toyeba kote ya ye malamu. To bondeli na kombo na Yesu déjà. To tiki pe moment na kombo na Yesu. Yesu ndakamba biso Nzambe na biso. Amen. Kiti na ye ya bokonzi emonanaka te. Bo pointe yango. Azipa yango na lipata ya mwindu. Lokwa to simbi na Job ye moko. Moi to benda Psaume pazati, Psaume 18. Mapata mwindu. Yepe mona na Psaume 18. Mais lelo to simba prophète benda mingite. Natangi 10. Acha ndelo. Moko na bisika ya bamai esukaka. Kuna moi ezalaka te.
bobele molili. Kuna moi ezalaka te mobele molili. Tongo Job aomona makambo oyo, azomona ngo à côté ténèbres de Dieu. Donc Nzambe azaki na molili. Donc Nzambe atika makambo mosusu alobi tout ce qui est révélé te alobi bon te alobi boy. O ezali caché. Naki na français te pour osanga mabe. O ezali caché eza pona ye, o eza révélé eza pona biso. Na kati na biso nde na kongenga tango yozo yeba vérité yango wana nde révélation ya moi. Mais o ezotikala caché eza côté ténèbres ya Nzambe. Alors tokoya na vidéo ya sima na oyebisa bino ténèbres de Dieu et côté lumière de Dieu. Elakisaka nini po bato ebele so bayoki ténèbres aokanisaka molili ya mungu na satana te. Ténèbres bango bavandaka ce n'est pas les ténèbres de Dieu. Mais ce qu'on a écriture te oza na ko-interpréter mabe. Alors biso ce que na ko lukana lakisa bino côté ténèbres de Dieu et côté lumière de Dieu. Ténèbres de Dieu eza ténèbres o ya Satan te, ténèbres pe o butu o pe to monaka te. Alors l'écriture ezali ekosunga bana Nzambe bafungwa miso bayeba ke soki prophète alobi bo parce que comprendre te côté ténèbres de Dieu. Job alobi mobele molili. Donc kiti yango efinika na mapata mwindu pe molili kuna na mboka na molili kana molili. Job ti azomona tani. Bo pointe makambo pardon bana na Nzambe wana ezali wana na sauté na 14 wana ezali bobele mwandambo alobi mwandambo ya makambo ye asala mwandambo ya makambo ya sala donc nyonso te Job amona nyonso te amonaki ndambo biso toyoka sango yango bobele ndambo. Bolanda Job bien prophète atangi mabe me biso totanga bien abi toyoka makambo oyo na yoka yango na moto azoyoka na moto azomona bien bango mibale tokoki ko comparer bango te s'il te plaît po yazo asangisi bango ka boya mélanger bango ati bango na poto abi toyoka makambo ngo pe bayoka nyonso te bayoka mwandambo a préciser bien na 14 na mona mwandambo bongo nani moto akoki koyeba nguya ya makanisi na ye nyonso point d'interrogation. Alors ye prophète Nzambe azate na yebiti asali conclusion a mélanger Job nani oyo apôtre Jean ndeni tellement makomi ezebele toki mimba on en Apocalypse natangi na Apocalypse 1 natangi na kombo na Yesu Masiya mokanda oyo ekomama basekele ya Nzambe alakisaki Yesu Kristo po ayebisa basali na ye makambo oyo esengeli koya na mwa mikolo. Kristo atindaki angelu na ye bo pointe lenga place o Nzamba olakisa Kristo makambo place anande sala ba prophète mobulo atindi pe angelu na ye Kristo sko azo atinda angelu Kristo azui pa Nzambe apo apesi ordre na ba angelu to pointe yango na ye epai na ngai Yohane batindi sko angelu pa mosali na ye Yohane wana mosali na ye po aya kolakisa ngai yango nyonso awa bazwa kolakisa Jean makambo yango nyonso mais ye kuna lobini bayokaki pe makambo yango mwa ndambo bayokaki yango nyonso te nani pe akokoyeba basekele ya Nzambe ayokaki mais awa batindi angelu ya Nzambe po ya kolakisa Jean makambo yango nyonso tonto otanga écriture toyeba ye kuna komi nini awa pe Yohana bazokomela biso nini nde siko tongo yo kotala baécriture yango ti wana kitalatala nde okoyeba ke nini oyo nga naza komona nini oyo nga naza koyoka na moto ayoki na moto amoni mpe batindi moto alakisa ye bango mibale tokoki kokompare bango te ye amoneli oyo mosusu ye mpe amoneli oyo mosusu seke na Nzambe na likolo aza te débat siko biso toye mpona kointerprete baécriture yango nyonso bongo nazali koyebisa maloba ya Nzambe pe makambo nyonso oyo Yesu Kristo alakisaki ngai lokola na ndoto esengo na
moto azali kotangela bato maloba oyo euti na molimo mosantu. Esengo tosuni na maloba oyo euti na molimo mosantu, euti na molimo mosantu. Esengo na ba oyo bazali koyoka sango pe kondima. Nyonso oyo ekomama awa pamba te tango esi ekomi penepene. Pe Jean tango azwa koyeba makambo au peuple de Sion parce que ya azokoma Bible ya temps de la fin. Donc makambo ekozala na suka. Alors tokoki kokompare ye na nani te na nani Job te. Ye na yebi ta kompare bango mpona nini. Ngai Yohane natindi mbote na ba Ecclesia wana tindaki mbote totanga 5 mpona temps. Euti lisusu na Yesu Kristo oyo ayeli biso makambo amona. Oyo makambo ya amona mutu amona ngo Yesu Kristo tosone epai ya Nzambe. Ezali mwana na ye. Azali mwana na ye ya liboso na ndenge asekwaki liboso ya bato nyonso oyo bakufa. Yo osili sango. Natangi lisusu na kina voisin na biso na Apocalypse 2 nazotanga ka verset 1 s'il te plaît pona ko compléter l'écriture pona interpréter bato mosusu basosola malamu. Komela angelu ya Ecclesia ya Efese boy. Akomeli pe pasteur wana pe audio ekomela ye na lisungi ya molimo mosantu. Yoka maloba ya moto oyo asimbi bamwinda sambo na liboko na ye ya mobali. Boyoka makambo euti na moto asimbi bamwinda sambo tosuni bamwinda sambo na loboko na ye ya mobali pe azali kotambola na kati ya bamwinda sambo ya or. De un an to interpréter place oyo déjà vous comprendre que place to chez Job ndenga Job ayokaki. Awa Jean toko comparer na Job te po awa Nzambe nde atindi angelu alaksa Job makambo na ye nyonso. Alaksa apôtre Jean makambo na ye nyonso. Pota ekomi na suka donc tokomi toza so na tango te makambo ekomi pene koma donc ba makambo ba basekele yango. Na mutu alobi nani akoko yeba basekele na ye nyonso ati point d'interrogation. Ça veut dire soka ati point d'interrogation ko tia pointé pour makambo na esilité. Matiaki point d'interrogation jaye amoni makambo ngo nyonso. Tobosa na te Nzambe na biso aloba na sala kangolu na moto nga na lingi do bino nde botanga na français que je fais grâce à qui lui veut. Yangwana na juango. Sikoyo je fais grâce à qui lui veut. Donc soki asalaki ngolu na Job tamu na makambo eza na pole po eza kitango na bango te. Mais na prophète ya temps ya ngonga molimo na Nzambe alakisi makambo na Nzambe pe Nzambe na biso Jésus atindi ange aya koyebisa ngo ja makambo wana nyonso pe bakomela biso bato tokoya na nsima toyeba basekelo po tango ezali suste. Toto ozonga na pona ko expliquer prophète Nzambe na Yesu Kristo bazalaka njoto na molimo. Njoto na molimo tote ya njoto na molimo. Okomona meme yo mwana Nzambe olali na butu oloti ndoto mais yo zoye bolotaki mais oza na explication ata eloko te idée pesa yo te. Mais oyebi ke nga na butu ali na lotaki mais nazoyeba te. Ça veut dire molimo na yo nda pesi yo te. Apesi bo moto na yo ndoto wana te. Ezate ke ezate. Etikali na niveau esprit caché. Yango mona na bandoto musu yo yebaka bandoto musu etikali kana molimo. Makamsuka molimo mutaza révélé na yango. Po mutu akozala juger eza nzoto te, eza molimo. Donc elobi te nyonso molimo ako recevoir faut pesa yo. Ndenge pe molimo fait grâce à qui veut donc soka lobi ke lelo ndoto yo koyeba akoyebisa yo. Pe mutu akosala ke ya loba na vérité eza molimo na Nzambe. Kayebisa yo a communiquer révélation wana na yo. To moni awa Nzambe azopesa molimo angelu ayande kolakisa ja makambo na ndoto.
aya kolakisa na ndoto soki mpe alakisaki Jean makambo na ndoto te elingi ayebana te soki mpe Jean azoloba bokoma makambo oyo na eglize ya Efese ya Tiatire eza parceke mpe eglize wana eklezia wana eyeba makambo wana mais soki mpe mosali na Nzambe azwi message Nzambe mpe alobi ke koloba message oyo te na peuple na nga moto akoki kotransmettre message wana mpe na peuple aza te yango mpe memela ye nga likambo osomona alors Kristo awa eza molimo na oyo ya tata aza kati na ye molimo nde Nzambe esprit nde akomunike na chair oyo tobengaka notre père Jésus parce que Bible ye azalaka lokola ekuke lokola porte ava tokutana na molimo na ye fu toleka nao na nzoto parce que yango nde tozomona soki tolobi ke tozomona nzoto te siko molimo eza na kati ya ndoto soki bomona yango mpe te mpe bokomona yango te mais ava bomona molimo fu bomona nano nzoto eza na enseignement oyo tokofongola kuna ya ndenge Bible ezoloba na biso na Jésus azoloba na biso ke Jean azoloba Nzambe nde alakisaki na Yesu Kristo mpe Yesu apesi ordre donc molimo apesi na nzoto nzoto afongoli monoko apesi ordre na baangelu na ye ke bosala likambo boye na Jean mais biso lokola toza kuna te Bible elobi nini asimbi bamwinda sambo na loboko na ye me bamwinda ya or totanga liloba na Nzambe donc Jean omona na mwinda bakokani te na moto azomona côté ténèbre de Dieu po nani azomona molili nani Job albi amoni molili makasi mais awa déjà kongenge ye moye tosimba jeunesse eza te parce que kuna na jeunesse 1 bomona yango kaka jeunesse 1 wana eye na enseignement ya video mobimba nde siko na otalisa bino côté ténèbre de Dieu et na lumière de Dieu mais awa tozoloba ke prophète fo ayebaka korange bato na ntango na bango na ntan na bango oyo azomona na côté ténèbre mpe ayoki lisolo na oyo bazwa koexplike bien lisolo totanga nga na bino baapocalypse eza ebele baverse eza ebele mais tokima nano mbango tozwa na verse obokanga moto azomona na bamwinda sambo oyo molimo ya angelo aye kolakisa eske makambo wana mpo ayeba ngo mpo akoma mpo tokomi na ntango oyo aoyeba makambo wana Nzambe asunga soki bandeko na nga bozosimba oyo nazoyebisa bino bien mpe bocomprendre ke motei wana vraiment tozoregrete église ya monene makasi bongo vraiment bapesaki ye vraiment mais bapesaki eka mpo azalaka na taille o nazoyeba te totangi Matthieu 17 tofongola babible biso totanga bible Matthieu 17 totangi Matthieu 17 nga na bino totanga de 2 à 3 parce que baverse teme eza ebele mpona kosunga bana Nzambe mpo bayeba ndenge nini tobanda koanalyse bamateyo tozokende koyokaka biyokayoka badoctrine moko eza na motu na makolo te nde tokoyeba kososola malamu natangi na kombo na Yesu Masiya na Matthieu 17 nazwi passage 2 na 3 Yesu abongwani na miso na bango elongi na ye ekomi kongenga lokola moi pe bilamba na ye ekomi pembe penza na mbala moko bayekoli bamoni Moïse na Eli bazali kosolola na Yesu to azomona deja Yesu amati deja azomona makambo moto azopesa deja kongenga moi nilongi na ye makasi boye na bilamba nezongala boye pembe makasi boye yebisa ngai na moto okutu moi nano ye te tokoki kokompare baprofete na biso te mpe basali na Nzambe na biso te parce que eza na bato oyo basalelaki Nzambe kaka na baange mais eza na bato oyo basaleli Nzambe na molimo na Nzambe mpe ye moko alors molimo na Nzambe ye moko na bato baange bazoyaka batindi bango baye baningisi mai ebi babiki na liziba betesa na bato oyo ke molimo na Nzambe apesi bango nguya ye moko ya kosala miracle eza différent fu ye nde ayeba kososolisa yango mpe ayebaka koplace motei na ata na ye mpe na ngonga na ye donc awa deja moi ezalaki deja so na se deja kongenga eza makasi boye ebo na likolo esika avandi na nkembo na ye sikoyo deja azwi nkembo Bible elobi moi ekotanela ye nde monzoto na ntongo sikoyo ye nde lumière
qui éclaire le monde. Ce que gens soit comme on a tango ce que moi déjà bimi. Ce que ba ko ko ça y na o révélation o makambo job ayoka kendenge nini. Prophète. Natangi Yohan, kende na Yohan, to ketanga na Yohan. Ya Yohan na biso nini. Ya Yohan alobi nini na kombo na Yesu ba na Nzambe, to tanga maloba na Nzambe. Yohan combien? Ah, bolimbisi libota na Nzambe. Shalom peuple de Dieu, nazu Yohan 8. Naotanga Yohan 8 nga nazu ka 12. Mais ceux qui otanga ngo nyonso pe Nzambe obosana te kopambola yo biso eza vidéo pour vidéo eza mokuse. Natangi Yohan 8 nazu partie 12, chapitre 12. Yesu alobi lisusu na bato na ngai. Nazali lokola moi. Pona bato nazali lokola moi pona bato bolimbisi pona bato. Moto oyo alandi ngai akotambola na molili ata mokete. C'est que même Yesu Nzambe moko azo comprendre que ba apôtre o atambolaki na bango liboso atambolaki na bango na molili. Mais ba o bazo lande abengi bango batambola na ye ba otambola ne cette fois-ci na molili te ba otambola ne wapi na pole po yazali moi. Donc kongenga déjà ebimi. Mais bon poetaka ba enseignement oyo na ko ya penda ko vandisa bino mateya oyo na Genèse 1. Kuna nde na Genèse 1 sika Bible zoloba que la lumière soit et la lumière vit. Quand na Genèse 1 wana bande konanga tokozwa mate ebele ponde bo comprendre que na bakotambola ata na molili ata bakotambola na molili ata mokete. Kasi bakobanda kotambola na moi. Mutu azotambola na moi na ba prophète na biso kalo batambola na Yesu na molili ozoka na tangela biso Esaïe alobi même tu traverses l'ombre de la mort. Même oza molili ko banga eloko te. Ozomo. Bongo akozwa bomoya solo. Totangi alobi ba oyo bazana ye ba kotambola lisusu na molili te. Nako sisa ko interpréter ngoka na suka. Bot fongola su Bible na lik totanga na bino lik. Natangi Luka biso na lingala Luka yo yebi lik. Natangi na 8 lik 8. Kuna nde sika totanga 16 na 18, 16 à 18, 16 à 18. Totanga na nos paroles de notre Seigneur Jésus. Moto moko te soki apelisi mwinda azipaka yango katina azipaka yango kantine to abombaka yango na se ya mbeto kasi batiaka yango likolo ya misa po bato oyo bazali kokota na ndako bamona malamu. Na souvenir bino ana na 16 botanga mpenda bien. Nabisaki bino ke omona balobi kopo ezalaki ya mususu abi kopo ezalaki te. Donc na likolo ba ange bazali, na likolo ba basala musala bazali, na armée ya Nzambe bazalaka. Ignora sezo boma batu ebele. Muto apelisi déjà mwinda. Bible ezoloba kana Genèse kuna bokanga ba verset que la lumière soit et la lumière vit. Ce qu'on appelle ici mwinda po batu bamona malam. Azui mwinda opatia likolo misa. Mutu nyonso akota na ndako. Yesu aza ndako. Ekuke ya kokotela epa Nzambe. Donc ina tokzonga siko na molimo. Siko mwinda ndenge mwinda ndenge peli boye. Ba abomba ngoli supwani. Sikoyo bato bazai komona na molili même soko tangeza zolo même tu traverses l'ombre de la mort même tu ozotambwa na molili
soki otangi mpe bapisome wana toza bavexe ebele mais ozomona awa azoloba ke soki deja mwinde epeli mutu eza mpona bato bamona malamu eza te mpona kobomba wana sa mbetu eza mpo batia wana mesa motu azokota na ndako amona malamu jean azomona malamu jean ata bavision na ye jean amona malamu bible elobi je fais grâce à qui lui veut jean azomona bien jean azomona malamu tokoki kokompare te na motu azomona ke nazomona lokola mwa bien te parce que molili ezalaki tokopesa mpe prophète na biso foti te tolobaki amonaki bien te parce que place nyonso molili ezali moto akomona mpe bien te mais tonde ya bapelisi munda meme mama koti na ndako tozoka batorche so okureki biloko nyonso ezalaki biso na kati ya ndako wana ntongo korekendaka tomona yango eso te mais to topesaka munda mais ezalika biloko na oyo ya ndako moyebaki yango eso te ntango opelisi munda tokura ezongi ndoko momona eloko na eloko na esika na yango alors tokoki kopesa bango foti te toloba bamonaki bien te oyo mpe aya moni mosusu oyo mpe aya moni mosusu eke yesu aza te yesu azali papa yesu azali biso ye tomona biso tomona yo nde omona baécriture te sokoti na bible ozomonaka zamba na zamba biso ya tozomona ozomona te nde tozomona tozotambola bien toya deye na 50 version tokoya koteya yo donc toya koenseigne yo nde mpo bapesaki église batayaki taille makambo nyonso oyo ebombana ekomonana mpe makambo nyonso ya basekele ekoyebana polele nyonso oyo yesu abombelaki biso oyo nzambe abombelaki biso na nzela makila ya yesu masiya na nzela nde toyambi mwana nzambe lokola mokonzi mpe mobikisi na biso oyo ezalaki ya kobombama pa na biso bana nzambe ekoma komonana polele soki yo omonaka no baécriture te parceke yo oza kote ya nzambe te yo boomona écriture te biso bato oyo toza kote ya lumière kote ya bana nzambe tozomona baécriture nzambe azoloba na biso na jean ou bien azoloba na biso na mokanda na ye ke jésus atondisami na esengo molimo atondisi yesu na esengo yesu mpena atondi na esengo azopesa nzambe merci mpo te makambo ezalaki basekele alakisi yango na biso mpo tondimeli ye na otangela bino bapassage wana na bamakambo oyo ezoyela biso nsima ozomona mais biso baécriture toomona tala nde bible ezomona claire awa makambo oyo nyonso ezalaki ya kobombama ekomonana sikoyo polele mpo alimunda deja epelike la lumière soit et la lumière vie donc tokomomona sikoyo malamu yango nzambe azobaba misu baa na miso baomona te baza na matoi baoyoka te mais mpo na bato mosusu baveugle ne bayokaki baveugle bayokaki e bamonaki basourd bayokaki tomonaki aveugle ne amonaki toyokaki bato mosusu bayokaki bamatoi ya mosusu ezalaki réparé les réparateurs des brèches aréparaki siko koto bato mosusu na baza réparé te mais molimo na nzambe totie point te ndenge job mpe atie point te biso mpe totie point d'interrogation connaissance ya jésus ntango oyeka te na yo ndimeli lokwa mokonzi mpe mobikisi okotambola esu na molili ozalaki na yango te na ignorance okomi kotambola sikoyo na pole na ye ye nde akomi kofungola elobi écriture komomona otanga boya biso kende ozwa na passage wana otanga boya biso ke esangisana wana mpe elobelaka ngai wana mpe elobelaka ngai omoni sikoyo biso tooyoka toomona mais eza moto mosusu ata akoti azoyeba te obanda apake koluka molimo mosantu na ye ya google alakisi ye mais biso tona mposa google te tozwaka bible oyo tobondeli nzambe kolo lakisa biso fungolela biso azofungola sikoyo yo koloba nzambe aza te ndeni tala ngai yo kutu na otanga bien te lingala yo totanga français na anglais ozokokaka te oyo seigneur ayokela biso mawa natangi 18 tobeta osuka na 18 nzambe azali bokeba na ndenge bozali koyoka pamba te moto oyo azali na biloko mingi bakopesa ye mosusu kasi oyo azangi biloko bakobotola ye ata mwa ndambo oyo ye azali kotiela motema bino botanga benga na obanda ya lisu te na banda ya lisu te so kotange niokola kote nga niokola nga me na bunda kaka awa bozoyoka bien kola lobi na obotola na bato na obotola biloko na bato mosusu na opesa na bato mosusu
ozomona te bino bozomona te ke écriture ebungi bino na monoko na makanisi ezokenda baintellectuel bakoma otanga mpe bible baocomprendre bien mais yo moto otangi oza licencie oza na badiplôme ozoteya mabe makasi mpo olobi yesu azalaka te nzambe azalaka te na likolo mpo te prophète oyo amoni mosusu seke nzambe aza te yo niye nzambe le créateur azalaka te ça veut dire oyebi koklasse nao makambo na tan te siko classe oyo okendeki kotanga na france omoni français mpe bayekola yango baaprendaka yango ndeti nga mpe nazalaka na français parler na français parler so na bandi okoma français na mabaku nga na ba vérité tala mabaku ta baratie ba verbe otengama siko yo za nango na parole de Dieu nga na nango nde na kokoma yo ndo za nango na parole omoni siko yango omoni ke mutu akotuta tolo te na vie defo nga na za nango koto ya bomoto yo ndo za nango na makambo molimo nga sikoyo lokola nzambe asenga na comprendre ata makambo molimo po esunga nga yango moni ke naoza bien me nga mpe naza na defo koto mosusu yo mpo oza na defo kote baécriture tomikitisa nzambe azali mpo asunga ngai natangaka bien nakomaka bien nzambe mpe asunga yo mpo teya bien ointerprete bible bien mais ntango ozwaka kovoivwana na média ozwaka kovoivwana na internet bolobaka vérité te lokola bolinga kolakisa bato bokoki komikita eza te bolingi mpe te ke bato bayebake boza bato bozoka kotiaka bekritika na désordre bongo boklaseka na désordre bongo mais so tomikitisi tosengi lisungi ya molimo mosanto aza prête kolakisa biso basekele na ye molimo mosanto aza prête ya lobela biso makambo na ye tosilisa lelo mpo video eke mosika te mpo makambo eza tellement ebele mpo toorange moto na temps apesi biso mpe mateya vraiment ya koteya bana nzambe vraiment côté ténèbre de Dieu ya wana côté ignorance de Dieu donc bato ebele bazoyeba mateya te mpe courage na temps te nzambe azalaki ye moko molimo ne ezalaki kaka kotepatepa koto ya mai likolo ya mai apo alobi la lumière soit la lumière vie mokili ezalaki na molili mpe kongenge ye bato siko bato mosusu bana nzambe mosusu bayebi bekriture bazali ya omélange batunga na oloba na moto ateyiki yesu aza te bino bozala bomoni aloba na biso bolati likambo na eza ya bino te tozoloba na moto alobi nzambe aza te mpo ja mona mosusu apota mona mosusu omélange pas tout ya connaissance kutu koleka oyo ngai naza nango bino nde bato boza nango ebelebele na makambo ya nzambe oyo bobanda liboso nango boza na baexpérience bomélange nde nyonso te tozomemela paster nde boyebi bino mpe nayebi ke kosala ke boyebi mpe baverse mosusu nde kosala ke todéfendre jésus na biso bien tozo te ya nzambe oyo toyebi eza te toyebi ete motu moko alobaki azalaka te eza foi na biso fu todéfendre kote foi na biso kote kondima na biso ezali ye azwa konie nzambe na biso aza te aza lokwa moto awuti na zamba ayeka boye abwangani le créateur mpa ye alobi nzambe yango azalaka te biso toyebi nzambe azali so tolobi te seke biso tosimbami na nini ozomona me nalobi ke bino mpe boza nango mpe bwana mayele makasi oyo bokoki koyeba na likambo oyo me ngai ta mosusu ndeko na bino nazwi mwa grâce nzambe yango naye kotiango na media ntongo yo mpo oza nango ebele kotiango na media mpona kofungola mayele abana na nzambe bokende kolata yango te bolobaki eza bino nalobi na paster oyo alobi ke yesu aza te mais comme eza makomi na nzambe tokosisa nyonso lelo te eza tellement bien talaki epesa biso côté ténèbre de Dieu en tout cas na mate oyo efungoli nga mpe lisusu esali nga bolamu toluka toyeba baécriture ekosalisa biso totanga 113 psaume 113 tosukisa na wana mpona lelo tosukisi na psaume 113 psaume 113 ezoloba nini bana na nzambe psaume 113 totanga combien bolimbisi totanga na 5 a 6 po tosisa na mokuse yo sisa mobimbe kosala bolamu nani akokani na yawe nzambe na biso point d'interrogation nani akokani na nzambe oyo ya biso do nzambe na biso azali pasteur soki pasteur soki prophète oyo amonaka bato na telefone bapaster mobima balinga omonaka bato oyo bana bahotel oyo baza na bandimi baa liboso na bino bomona bango te mpo bosakola mpona bango boyebi ke olobaki prophète okosi ya vi na ngai te me bino ka bokende kosakola bekoni namoni yo mon fils oza place boye ata bilamba mon fils me makomi ya nzambe ozomona te me ozoke mona motu na hotel mosika me bible oza nango na ndako ozomona te donc nzambe ayokela biso nyonso mawa okeloba nzambe aza te c'est grave nani akokani na yawe nzambe na biso
mboka oyo ye afandaka eleki likolo na mosika. Donc dans 5 nano ezoloba nani akokai na nzambe na biso po mboka nzambe na biso oyo avandaka eza place oyo bino bokenda voyage astral te mpoka na mona bino nde bovoyagaka mais place oyo bino bokendaka wana eza likolo ya nzambe oyo ya biso te. Bible elobi esika ye azalaka bisika ye avandaka eleki likolo oyo bino bomona ko bozomesure bomona nayebaka te so bokasa mapata nde mboka nzambe oyo nayebaka te so bino bokasa likolo oyo nzambe azalaka ezalaka nde oyo biso totalaka boye nde likolo ya nzambe yango wana nzambe akolakisa bino bisika ya vandaka babi bisika ya vandi eleki likolo na musika eleki likolo na musika donc to biso tokasa tomwa likolo nzoka esika nzambe na biso avandaka eza likolo ya balikolo donc ya likolo na nyonso po banzambe na bino place bo voyagera bazara na espace biso sikoyo biso babi aza likolo na nyonso likolo ya nzambe na kotombwa musapite na baza likolo ya boye tout droit ozomona eza mabombami na ye bino sisi alobi nini akitisaka miso na ese mosika penza po na kotala likolo pe mokili. Sikoyo soki nzambe akitisaka miso na ye mosika penza donc atala likolo pe na mokili. Point d'interrogation bino mobosisa mponga na loba soutien na clôture vidéo tellement il est bien. Jésus il aza bien. Apesinga na esengo ya kososolisanga mateya moto ate amonaka te ayebi te zamba na zamba bokeba na mateya bato lokuta bandeko na nga ta toyebi te tokeba classe mpe na makasi te na vie mais molimo mosantu mpo enseigner yo to afungola miso mona makomi na nzambe ezosenga diplôme te ozomona malgré okokozala nde limité omoni ndeti nga nazala miso na otanga na okangama na molimo oyo arevele nga nakozala na kele nalingi nalala yo lingo lala ka boye molimo ande oloba na yo déjà video ekozala boye sala video ya boye 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 obi atie yo video na mobimba na motu ozomona ke okola revele nga na oloba boye na oloba boye na oloba boye mais molimo na nzambe akotindi ko makambo ya revele yo to oyo atie yo na motu okende kozwela yango confirmation na bikriti mpo otangela bana na nzambe. Bible elobi na Apocalypse esengo na bato bazoyoka maloba na nzambe eza na lipamboli nde boyokaka nde mwana na nzambe mosala nzambe azotangela mwa parole de Dieu bango bavandi kimia silence bazotala eza lipamboli eza bénédiction litoi na yo yokaka mateya ya nzambe ozomona siko molimo na nzambe akokompanie otanga na bikritiere siko yo nde soki moto otanga na yo te otanga bien te mais molimo na nzambe po asosoliso makambo to basekele na ye aza na posa te ke oyeba kotanga to oyeba kotanga te nzambe akosala nini prophète wana atanga te avant na mboka nzambe abikende na mboka intele boyeba age boyeba prophète ebele kende place boye Jérémie na 13 ans kola bina otya maloba na monoko na yo abi kende place boye kende kosakola boye loba boye loba boye loba boye ye nde apesaka maloba mpona mosali aloba siko biso bana nzambe deja miso efungwama baécriture ezali futa otanga mais avant baroulo yango mpe komama na baécriture yango ekomama ezalaki nde maloba kaka kola alobi na bango balobi nde bato babi comme eza maloba na nzambe nzambe apuse bango na mayele na ye babanda kokoma yango mpo na biso bato tokoya nsima toyeba maloba okolo alobaka. Est-ce que vous comprenez bien? Bandi kokoma siko maloba wana. Alors maloba na nzambe na ata yeli yo likambo moko mibale akolingo sangisa na moko ezaka na Bible po sangisa ngo ebala na makasi comme ba confirmation comme ba témoin pona kososolisa ngo bana na nzambe o bazana na connaissance makasi penda ko interpréter parole de Dieu te bayeba. Mais na koza na video nanga na bandi nanga koloba OK côté Job bazomona eza côté Yesu nana yete koto na jamoni Yesu aswa ye Moïse ayaki kongengesi ezalaki alors place ya vandi kembo na kembo azonga na gloire na ye na kembo na yesu otangi nani oyo Esaïe 53 ezoyebisa biso lokola mosali nanga moni bapasi mingi moi siko ekotanela ye osomona deja akomi moto akevanda siko na kembo na ye na gloire na ye alors esika gloire na ezali molili ezala lisu te moto azomona molili na moto amoni bien na pole ntango yesu aye deja asali biso totambola esu na molili te ekokani te mais lokola baécriture mpe eza na bénédiction eza na lipamboli nde omonaka se Rebeka forsaka mpona kotanga mpe ekobendelanga mpe bolamu
pe natanga lisusu malamu avant kutu na nda oyeba pe otanga lingala yango te. Mais Dieu m'a fait grâce quand même na komo oyeba kotanga lingala yango. Eza lipamboli mpona bino bana nzambe boyokaka mosali na nzambe oyo azokamba bino atangelaka bino makomi na nzambe eza bénédiction makasi. Mais nzambe bato mosusu nzambe mpe apesi bango mayele makasi koleka nga akoki otanga bible na ye amedite yango na mutu aza nango na mutu na ye ntango aye liboso ya kamera amiso aza na posa te atangaka bible ainterpreta nde se Rebeka ainterpreta to mosu nga naza limité yango funa tanga bible mpo molimo asosolisanga oyo natangi malamu. Mais ye deja na niveau spiritualité na ye comme aleki nga soki deja ye avandi na kiti na ye aza na baécriture na ye na mutu ntango avandi wana bandi obeta deja baécriture na ye ndenge deja atangaki yango amedite yango molimo mpe asungi ye evanda. Bible elobi je fais grâce à qui le veut alakisaka mutu na makambo na ye mpe amemaka mutu na dimension na ye. Toyeba korespecte balimite na biso toyeba korespecte mpe baniveau ya baninga mpo te tomélange nyonso te. Tika nzambe apambola bino bana nzambe bao bokomprenaka nga bao mpe botalaka video boyemaka bavideo na nga bopartageaka yango mpona libota na nzambe. Nzambe ya Israel apambola bino nzambe apesa biso su bolamu mpo te toya kososolisa bino côté ténèbre de Dieu na Genèse 1 ndenge nalaki bino sokola apesi biso inspiration malamu bilei malamu na koya vraiment kososolisa bino bokoyekola ndenge kointerprete bible mpe na ndenge nini batangaka bible mpe batiaka yango na ta na yango ezalaka nde ndenge nini. Sika nzambe ya Israel apambola bino apambolanga mpe mosali na ye video ememela bino bolamu mpe connaissance na ye na kombo na Yesu Masiya amen. Bye.